magazini ile inatukabraka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku Lingala News. Lingala News magazine atuafila information mingi déjà la amalila kitulonda matukofi kibuka. Lingala News ina magazine betu tulanda mu RDC Lingala News. Lingala News magazine et pesa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé, suivez Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui Lingala News. Yambo. Babina sali pongo Lingala News tanga masolo. Babina sali pongo Lingala News tanga masolo boucle. Lelo ezalaki esengo mingi na bana nzambe awa na église oyo babengi Grâce Evi zalaki na milulu munene pona kolakisa lokumu ya nzambe pesaki penza na kati ya mboka ya Congo. Yango na mayangani oyo prophète Jano alobelaki likambo yango pe apôtre Jacques asilisaki vraiment oyo nyonso ekangama. Yango penza na mokolo ya lelo ezalaki esengo mingi na bana ya nzambe kolakisa ndenge Congo eza kofungwama. Vraiment ezalaka boye boyoka message oyo ya ye moko prophète Jano ndenge alobi na magazine ya Lingala News. Qu'est-ce que tu fais? Ma belle nangaï. Ma terre. Il faut même couper mon royaume en deux. Pourquoi les lots? Ce soir, année 2023. L'année 2023. Comment 5 parcelles Yamara au lot de Jésus. Si tu as demandé quelque chose, recevez. Si tu as demandé même la naissance, sois fécond au nom de Jésus. Même si tu avais demandé un voyage comme moi, que cette année, Dieu puisse te donner des visas, des passeports, des visas. Même lorsque tu seras aux États-Unis, Canada, ne change pas ton identité. Parce que Dieu te connaît bien étant que Congolais. Yo, au moins ata moto azoleka aoteka mai na ema yango yo Congolais ya bisende ko yakana mai zobenge na français ya bisende ko na ngapola bolingo Congo ya otekela ngamai numéro e utulu ukula mtene kwa moto liboso ya mboka ya solo baka munoko na bango yo awo yo kapsonya olobaki yaka sakola ngo na sawe obusela mukazi utika imulonga bikola to ngikwambira kwani akula chakula mwakuwenu neno mukaza balobi boye atobali mwasi oyo atanga makasi te kobanda te mwana kotangisa mwana français sukela na bonjour na bonsoir lobisa ye na kiyaka na kikongo na kitetele na balubala ndeko mwana ya Congo esengeli ba prière ya boye ezalaka penza awa na kati ya Congo po elakisa lokumu ya mboka na biso ezalaka nde boye babina sali pongo Lingala News tanga masolo boucle mai je déranger biso fort 2 mois mai c'est la raté to komosala mai ya ba forest moi ko na ngo zate kominga ko so wana siku kana makanja na wana mai ya raté kina mimi kuna muka usunja mimi ni zapenda makasi tozolia bwema ya komeleza te sikoyo tokosuka wapi kura eza te mai eza te tozosukre oyo soki 6 mois mokima mai ezalaka te tala babido yebisa bango nyonso oyo ya mabulu wana ezalaka te
Tukosuka wapi? Bon. Mai goto ebimaka te ko. Mai ebimaka te. Ebimaka te. Kasi bafakitile pesa oyo. Kwani? Goto futara ba parti. Babina sali pongo ningani tanga masolo. Alors que awa depuis tango tozalaki awa depuis au moins na biso tokoli awa tomonaka awa basalaka nzela te depuis époque ya Kasavubu jusqu'aujourd'hui. Et c'est la toute première fois que mon nzela oyo na motema malamu ya président de la République na plan ya za osala pona okongisa banzela akanisi biso awa na ngiringiri pona kosala biso nzela ya sosa oyo. En tout cas, to sepeli mingi pe to pesa beaucoup de félicitations. Ndenge ya sali awa na sosa toza ko sepela makasi toza ko lela pe pa ina ye asali la biso su dala balabala gambela na sayo. Gambela na sayo po yango eko désenclaver banzela ke ezala nzela moko tondi batu ba mitu kebele embouteillage ezoko ka koleka te mais ce qui va désenclaver banzela lokola gambela veni gambela ti kokoma na balabala landu basali susu avenue sayo ti kokoma balabala mafuta ebimi 24 en tout cas nzambe asunga ye misala etambola et continuer ndenge za ko continuer na makanisi ya malamu ya kosalela biso banzela tokosepela pe tokovote lisusu mbala na mbala tokopesa makasi matuka na ndenge asali biso balabala oyo vraiment tosepeli po ata kotambola ngo mpenza na babalabala nde ekomi mpo bato baleka na shaba ezalaki mpasi mingi embouteillage makasi me ndenge abongisi sosa tuka nzambe apambole makasi tosepeli makasi matuka nzambe oyo apesa likanisi wana kobongisa na aveni oyo apambole ye moto comprends que l'ambiance de bino boteka abuna balabala te ko ambiance biso te biso wana posa balabala ezala malamu moteke ape tokozwa valeur apatisi te bondi ntango ekobonga te eza bien comme eza te ata na bawenze te nge tokota na biso sase nde lokola ye abongisi balabala te batosepeli makasi to ape na ndenge moko ya maye moko ebongi aveni ebongi ngingiri mpe ebongi. Merci beaucoup. La pauvre Fatia Salisson, c'est la thérapie de la marée. Mabulu basalite bamatisi tukwa seto nzela parti ya umela e parti beton asele so prince bosenga nini continent nzela oyo tondeni eka tolingi nzela asala asosa e umela asala pe bingmani asala pe sayo ekende ti manifeste bimi prince asele bafene minene nyonso banzela to asele pe bingmani na sosa po ngingire bonga. Depuis Congo et Banda Congo, la première fois tout le monde est là. On voit que les fleurs et souka awate et continuer tu n'as pas au milieu de sous zangi ba makalam à continuer Congo beaucoup de développement en début. Tout à banzila pour savoir tout à fait là tout petit ba chapeau mine la présidente de la République qui a une initiative à sali la retourner à biso nzelo à sous Babina sali pongo lingani tanga masolo boucle. Lelo ezalaki somo na église Christ et compagnon awa bana nyonso bazalaki na esengo komona pasteur na bango ye moko pasteur Mwanza ndenge ateyaki liloba oyo ateyaki makambo oyo ya somo oyo mwana nyonso akoki kolanda yango bolanda yango malamu na micro ya Lingala News ndenge ye moko Pasteur Mwanza alobi boyi. La Bible dit aye na mimoti na makolo ya Yesu abali ko glorifier Nzambe que Dieu soit élevé qu'il soit glorifié oya pikisingai oya na monika na passe tala na zalaki oye zalaki bali na ngai baboka ngai baboka na ngai au Yesu Kristo akabo il s'est étonné amen mais vous avez qui sont ce qu'on a quitté. Il y a les 9 autres pour sortir. La Zawad. Yes, n'a pas à étonner. À télévision. À Pawana, Kende. Voilà, il y a l'église. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Conservons la foi à notre Seigneur. La Bible ne dit pas, 9 fois ne sont pas quelle gloire. Vous connaissez ce qui toi, ta foi t'a sauvé. Elle dit, mais il y a Christ samaritain. Bah, il y a eu la
bakei yo telema koni banaye benedicte teli qui na fois na bakende ko solo ska bakende la Bible reste muet si c'est un élément Nzambe alitaka acte ya ndege wake koya kuremercier kureconnaître pia kupenda soyez reconnaissants reconnaissez que c'est moi qui vous ai appelé qui vous ai amené dans la paix ozalaki na baba na bikisi ozalaki maladi na bikisi reconnaître yango ça la geste ya reconnaissance pour glorifier Dieu. Alléluia. Mais il est Nzambe ayebi moto ayebi la faiblesse ya moto il connaît nos faiblesses sachant que nous sommes faibles nous sommes des fois distraits molimo ya distraction ekota na kabiso etibiso na négligence cet esprit là ezotina biso tokosana mpe koloba merci epai ya Nzambe korekonetre nini asali biso yo nakaki na olamuki na ntongo ce n'est pas par la force ngaki otikanaka na koki wana eyokei okomi awa bona eza nango kitabelese afrika kuyebi nani abateli biso wana tel rameseni o josé etabaki malamu non c'est l'éternel qui a commencé nous devons le reconnaître toute l'année 2022 tozalaki na bamikakaka des malades des problèmes minervale ya bana kolia et nous a fait passer tous ces événements akotisi biso na 2023 soki okosela peye na événement ekaki na 2022 en tout cas nalingi nakona na 2023 mais akomisinga nasali pesanga moko halleluya lelo naza na premier dimanche ya février balanga du Seigneur ameni biso mwana nyonso esengeli asimba mpe ayoka ke awa na Église Christ et Compagnon nde bonzambe nde ezali bolanda lisusu ye moko Pasteur Mwanza ndenge alobi na micro ya Lingala News. Nous avons compris, on apportera qui au sacrificateur en fonction. Je fais que parce que on n'est pas en fonction vérifier. Je pas dois prendre des prémices. Tu amènes dans la maison de l'Éternel. Et qui te mettra au sacrificateur en fonction. J'ai dit ça les jeudis. Sacrificateur n'a fonction quand il y a pas de chose à papa la faire. Notre Père spirituel, il amène des prémices. Même moi, je dois amener des prémices. Pas chez n'importe qui. Dieu est ordonné. Nous amenons le prémices chez le sacrificateur. Ndegeni on connaît les prémices. D'abord, ce sont des détails. Ce sont des détails. Maman, nous avons Deutéronome 26 dans verset 10. Vraiment na nyonso tu wana pe ezangaki te ye moko presbytère titulaire Pasteur Raphaël Vubu abakisi boye vraiment ezalaka nde boye bolanda. C'est là pour prospère. Il faut que l'on apprécie ensemble. Mettre sur pied sur la terre, parce que c'est la baboda. Nous savions prier à la bengani molinga confréter, la prophétiser les colons okokoma riche okokoma boye ekokokisama te pamba te yo ozali kolanda principe
ya nzambe te biso kolandi baprincipe ya nzambe na profetize likolo na yo na profetize te yo kokopambolama amen. Na nyonso ya nzambe esengeli awa na église Christ et compagnon zala tongo penza awa na 7h juste pe esilaka na 9h45 nde okozwa liloba ya nzambe mobimba penza ndenge ezalaka nde boyi babina sali po ngani tanga masolo boucle ndenge nini tokoki koyeba batu ya kala na batu ya lelo penza micro ya Lingala News etambolaki penza koyeba penza ba jeune fille ya kala pe ba jeune fille ya lelo oyo babengi kilelo bakoma tuba bilobaloba. Vraiment, micro ya Lingala News etournaki epai ya ba mama pe ba jeune fille bolanda Android te aloba oba kuti Android ayokokuta ke vie eza ndenge mosusu na wana aza na facilité ya kotala pornographie ana facilité ya kolanda émission moko songolo et par-ci par-là omona différence esali ke lelo baoyo babotama na kala baza na éducation moko ya bien par rapport baoyo babotami lelo pe même ata na niveau intellectuel omona ke na kala tokandaki kotanga même soki ose souvenir moke ntango na kala tokanda kotanga na ntango mobutu baopesa biso blocus so bapesi blocus oke na 20 omonaki baétudiant baélève baza ebele na bakaye bazotanga mais lelo oyo so bapesi blocus eyebanaka te estce nani azotanga te omoni lelo na kanyaka oyo bazozwa baklasse ebele kaka mpo na mbongo omoni différence batosaka baparent te mpo na nini mpo modele mboka ezokende bana batangaka te bana bazovanda na bandako mais quand même bien pour la fachi à congoler école ya pamba bana bakuru ko kende classe bana ba école primaire ko baza ko vanda nanda faut ko misa quand même fachi pona bana mususu ya lelo kindumbele kimakasi batosaka ba parate ko bakenda ko zwa mbongo de gauche à droite o bakota la royinga kindumba batosaka te de différence bana kala baza ko tosa ba para ko landa mebe ba baboti lelo bana bazomona ba para eloko te ko ba para mbongo te chômage l'équipe il faut mboka ezonga misala ezala bana basi ezala bana mbali elate yango te o bazola muzo olada pantalon alati pantalon kitisha bozo benga soko fashion na bino mwana mwesa ko lata soko kola alati so ba kolona bina kiloti wana alati azobima na balabala mwa robe bo eza bien te wana éducation ezate ba parents bazoloba me bana balingo yoko te ba parents ba yokola kabi bana ba yokola ba parents te po ba parents ma possibilité za sauter ya bana ba komi mubulu mingi sasa me biso tutangi awa na mbeleke te nekolo tokozala 20 tozala tongo pokwa selon moi Kilelo c'est plus mieux que batanga la papa na biso. Pourquoi natanga bango ezaki trop sur les écrits. Les écrits là pour comme la mutu attend d'ailleurs peut-être il y a pays soit il y a province ezaki à travers ba lettres. Maintenant lelo est sur Android pour la biso ça que quand j'écris le monde entier mon pour les autres. Et puis les appels qu'il a la facilité pour de retrouver nos anciennes amies. On a mis sur Facebook, sur WhatsApp, on va aller sur les réseaux sociaux tout. Et pourtant on attend ma papa et ses amis. Moi je préfère même qu'il est là qui n'attend pas ma papa et là pour moi c'est ça. Et sengeli papa mama mwana bola na éducation oyo babot na biso bazalaki nango ya kala penza ezalaka nebo. Lelo tozali kosenga na gouvernement oyo ya biso awa ya RDC bayebake éclairage public pe ezalaka otisi mulili na kati ya badirection oyo ya Prince Kasavubu force na bongolo enza ezali molili éclairage public ezali vraiment te gouvernement na biso esengeli penza boyebake badirection oyo ya minene oyo esengeli ezala na éclairage public.
ozosenga nini pa gouvernement asengaka suivi kaka ezalazalazalasoki suivi eza te donc ya mobulu makasi donc esengaka suivi kaka eloko so ebebi fo balanda kaka po epelaka babina sali po molinga ni tanga masolo boucle naza évêque église réveil du Congo nazali représentant légal ya 268e communauté de réveil Béthanie na compte église réveil communauté église réveil et puis nazali vice-président de jeunesse chargé d'administration et église de réveil nationale et puis nazali représentant légal et à église où ils allaient au église réveil et monsieur évangélique armée de feu. Merci pour la question. Je crois que les alliés premier dimanche et là on a aussi la bandini nyonso en particulier l'église d'Angapé, il y a Kinshasa en général et à monde entier et à Congo démocratique et ça va aider bami pesa mingi dans le samedi. Vous allez premier dimanche du mois de février, mais la révélation que vous voyez qui est dans l'église que esprit malade, esprit à kufa et ça côté les mama kasi na katikati na mukili. Alors ceux qui mutoza aza abrité ko bomo me pas na nzambete c'est très dangereux. Et c'est que ko bomo me pas na nzambe, nzela ba ya losambo ko yoka elo ba na nzambe pona ko yeba ko za la protéger pas na nzambe. Ndenge nzambe ayebisaki na Abraham ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense est grande. C'est-à-dire nzambe muto azali protection na biso. Ya ngana lokola tona premier dimanche ya mois de février na mois oyo so totaye déjà makambo de ki ebele ba événement de ki ebele même na mboka na biso na mois passé. To mona ki na mboka na biso na mois passé ba bombe pe tina kati na ba église ba kufi, il y avait vraiment des problèmes. Ya ngana zo senga na tous les fidèles, il y a église ngai pe ya Kinshasa ya RDC ya monde entier bazala asiti na église ba mi pesa na losambo ya koyoka parole parce que seule protection ezali kaka nzambe, seule protection ezali kaka parole de Dieu, seul espoir parole de Dieu. Soki mu s'attacher na nzambe akangami na mkolo Yesu Kristo akozala protéger akozala garder contre ba fléau nyonso telema na mokili oyo tozomona ba fièvre ezobeta bato ba maladie ya lolenge na lolenge ezobeta bato osali kaka fièvre muke pa mona okei mais soko zakati na nzambe quelle que soit fièvre yazali Jova Rafa l'Éternel qui guérit pe azali protection monene pona tina na biso mikabe pa na nzambe. Seul message na koloba pona mois de février na premier dimanche oyo nazoloba na ba fidèle nyonso tomi pesa et surtout na mois de février oyo tomi kaba tomi tike pa na nzambe et vous allez malamu mingi. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, église des arts, quel numéro de téléphone? Bon, église na biso ezali na commune de Kinshasa na avenue Bologo 127 na quartier Diallo. Na quartier Diallo, numéro de téléphone nanga ezali 089 71 27 008. Oya WhatsApp ezali 090 43 65 759. Donc wana ozongai facilement soza na cas soza malade soza na problème venez nous sommes toujours permanent à l'église chaque 10h à 14h. L'église mission évangélique armée de feu. Merci. Babina sali po mulingani tanga masolo. Shalom shalom, je me présente Nazar prophète Jérémie, pasteur titulaire de l'église La Lumière de l'Éternel. Nous avons pensé moto partager du soba dans Zambie. Thème au nazolo belaki. Va chez les rois, c'est-à-dire la Bible. Nous avons une histoire moro ya deux prostituées. Balalaki, moko alalaki mwana na ya kufa ki mususu, a protéger ki mwana na ye. Oya alalela ki mwana na ye a surtout que mwana ya kufa zu mwana a changé camarade na ye. Camarade na ye alamuki na tango a comprendre que mwana na za mwana na ye te. A yebisi camarade na ye que o changer ye mwana. Mais camarade nae azoko rakondimate. Bref, à comprendre déjà que comme camarade nae azo insister que moi nazana aza mwana nae karate azo boya. Ensuite, la femme là prostituée, elle a préféré pas qu'elle chez le roi,
oh nazo yebisa thème na ngeza va chez le roi ake pa roi Salomon lobi katele biso problème le roi Salomon akati problème alobi le roi bino mibale bozowelela mwana bazwa mwana na bakata ye en deux parties bien aimé mkolo mwana alobi non natikele mwana akola ta na maboko na ye oyo azalaki kolo mwana te azo préféré bakata mwana en deux parties. Salomon comprendre que oyo kolo mwana aza moto azalaki na miséricorde. Je parle à quelqu'un ozo sutuka que ta vie va changer pas Satana ozo sutuka que vie na eza ndenge eza bongo te mais jusqu'à maintenant ozo ko agir te. Pourquoi? Parce que quand nous oza na force moko te je prophétise à quelqu'un na minute va chez le roi kende par roi la femme prostituée à kende par le roi Salomon. Je t'invite aussi kende pas Christ yebise ba problème oyo ezolekela ye. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Va chez le roi, nous avons besoin de toya na ba problème na biso. Bye. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Ko azalaki wana oyo babengi nani oyo babengi gouverneur ye moko vice gouverneur chez Koko Mulumba azalaki awa na funa pona kosala penza obongisa nyonso tu oyoyo batu bazotonga liboso ya baterase ya minene kolongola basalite wana pe kolongola ndenge batonga bakanga na prince neti awa aveni Estade lokolama pe aveni kandakanda tunanga nini pe awa na oshwe ezalaki danger pe apikolaki pe alongoli nyonso tala ba oyo kutu nanu bakomi kotola bango te babandi deja kolongona na malembe po bayoki somo oyo ya ye moko vice gouverneur chez Koko Mulumba ndenge azosala baninga bango babimbadie mame tolongola na biso malembe po awa soki ekomi tokoya kobungisa biloko pe tango wana kaka wenze moko ebandi wana pe bamiyibi pe batu misusu bazoteka miteka mwanza awa penza ezalaka nde boyi. Ouais, aux âmes. Moko président des présidents Maman Brigitte Kikufi asalaki événement munene lelo na kolakisa batenancier pe batenancier oyoyo basalaka na ba vraiment alobeli bango pe ndenge ezalaka ndenge ye moko son excellence bourgmestre commune ya Kalamu son excellence Charlie Luboya ndenge kaka alobelaki ye ayebisa batenancier nyonso vraiment na lolenge oyo pe mama Brigitte Kikufi ayebisi bango penda ndenge rezala ndenge bakoki ko protéger ba bar na bango ndenge bakoki ko sala vraiment awa ezalaka nde boye boyoka ye moko mama présidente ya batenancier nyonso ma présidente ya batenancier nyonso awa na funa oyo babengi ONG mwasi ya Congo alobi boye na micro ya Lingala Nyolanda. Bataka uka papa bela spe azali osali ron na bino kagama tonge tikali badwa yolo pe bake to se concerter que bakokokisa chifa nini comme ça ko badwana badisala osala oyo mama alobi vraiment batenancier nyonso bayoki yango penza na bosembo nyonso balobi te mama ezala kaka boye biso nyonso tozali kaka na sima ya bourgmestre na biso ya Kalamu monsieur Charlie Luboya nde yene zali kolanda ba ordre na ye vraiment na oyoyo ya gouverneur de la ville penza ezalaka nde boye babina sali po mulingani tanga masolo boucle.
La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yango Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Yango Lingala News. Yango.